femmes d'être fortes. C'est une histoire qui peut, je sais pas, c'est une histoire qui m'a vraiment dérangée. Je dirais à toutes les femmes de prendre leur garde, de prendre leur garde. Je l'ai fait pour sauver les âmes. Je l'ai fait pour sauver les âmes. C'est pas pour les détruire. Ça, je répète, c'est pas pour les détruire. Et je veux qu'on me sécurise. C'est tout ce que je demande. Eza neti vengeance moko boye mwana à vivre ba makambo ya pasi alingi ya se libérer na fardeau wana parce qu'il fallait qu'il abala mais ba combat et bandit jusqu'à ce que ba yeko salir réputation mwana ko bimisa na ba vidéo o ba okai ko bimisa te et bato baza ko bimisa ce sont des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire de ya osala ba biloko wana baza osala. Connaissant ma fille nayebi ke makambo nyonso mwana aza koloba eza exact parce que ma fille m'a gardé cette vérité là jusqu'à ce jour tant makambo ye grave na forcé ya lobelanga vérité. C'est pourquoi elle m'a dit, ma fille n'a jamais eu l'habitude de mentir. Si elle dit ça, c'est que c'est vrai. Et en plus, vidéo on a tinenge baye ko legisango wana. Déclaration c'est clair, elle a envoyé cette vidéo à une seule personne qui est supposée être son amour, son mari, mais à notre grande surprise, vidéo on a ebimi pendant que bango bazo ko ya pour ba négocier, puisque la négociation n'a pas abouti, ba lancer vidéo on a pour détruire totalement ma fille. Vraiment, la maman ya Eliane Nazolobaki appui moko ezate. En tout cas, vraiment tozana appui maman Olive, maman Denise. Donc côté kuna ya azobeta to lazana na bambongo na biso koto tozana biso na bambongo te mais to senga kaka sécuriser biso parce que tozana insécurité makasi ya jet makasi ko ba insécurité vraiment yango na sengi bino bo appuyer biso bo tika biso te toza wana toza pe ba congolais pour na défense mwana biso yango biso ba parents lelo to lobby pour bo soutenir biso. Ba maman nangai pardon s'il te plaît na sengi bino vraiment ba maman botele malikambo ya mwasi pona makambo ba viol oyo et comme belé yango nazo sengi bon je ne sais pas pour na âge wana ya ba mineur ce n'est pas bien âge wana eza mukie eza âge mo mukie makasi yango wana nde abimane na âge à 17 ans yemo azo loba pe azo reconnaître ngo ye pasteur a loba ke moi nazo kosa. Ce qui yo yebi yo pasteur yo yebi likambo te par rapport ya makambo oyo zoloba ke mwana azokosa pourquoi zotindela biso ba avocat mwana donc aza vraiment traumatisé na nyonso akendaka classe te musala okende te donc mwana azakaka ba souci na kati ya ndako parce que azoloba vérité bango balingi vérité te balingi ba étouffer vérité yango na osenga na maman Olive na ba maman bazotala makambo ba maman Olive maman Denise maman Amida botelema na likambo ba maman nanga. On a toutes les femmes d'être fortes. C'est une histoire qui peut, je sais pas, c'est une histoire qui m'a vraiment dérangée. Je dirais à toutes les femmes de prendre leur garde, de prendre leur garde. Je l'ai fait pour sauver les âmes. Je l'ai fait pour sauver les âmes. C'est pas pour les détruire. Ça, je répète, c'est pas pour les détruire. Et je veux qu'on me sécurise. C'est tout ce que je demande. Salema, eza neti vengeance moko boye mwana à vivre ba makambo ya pasi alingi ya se libérer na fardeau wana parce qu'il fallait qu'il abala mais ba combat et bandit jusqu'à ce que ba yeko salir réputation mwana ko bimisa na ba vidéo o ba okai ko bimisa te et bato baza ko bimisa ce sont des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire de ya osala ba biloko wana baza osala. Connaissant ma fille nayebi ke makambo nyonso mwana aza koloba eza exact parce que ma fille m'a gardé cette vérité là jusqu'à ce jour tant makambo ye grave na forcé ya lobelanga vérité. C'est pourquoi elle m'a dit, ma fille n'a jamais eu l'habitude de mentir. Si elle dit ça, c'est que c'est vrai. Et en plus, vidéo on a tinenge baye ko legisango wana. Déclaration c'est clair, elle a envoyé cette vidéo à une seule personne qui est supposée être
son amour, son mari. Mais à notre grande surprise, vidéo on a ébimi pendant que Bango Bazo Koya pour négocier, puisque la négociation n'a pas abouti, bah lancer vidéo on a pour détruire totalement ma fille. Orlobanine, pasteur à d'autres alors ce n'est moment. Qu'est-ce que tu peux le dire et na bande si le pasteur pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé, tout homme est faillible. S'il pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé et qu'il demande pardon, ça pourrait encore être mieux que de dire que l'enfant a menti. L'enfant peut mentir sur base de quoi? Ye pasteur a lobaki mwana zokosa. Soki yo yebi yo pasteur yo yebi likambo te par rapport ya makambo oyo zo lobaki mwana zokosa. Pourquoi zo tindela biso ba avocat? Mwana donc aza vraiment traumatisé. Na nyonso akendaka classe te musala okende te donc mwana aza kaka basusi na kati ya ndako parce que azoloba vérité. Bango balingi vérité te balingi ba étouffer vérité. On a singa na maman Olive na ba maman bazotala makambo ba maman Olive, maman Denise, maman Amida botelema na likambo ba maman na ngai. Quoi dire? Comme on me menaçait déjà pour les vidéos de Manud, ils sont en train de lancer. Hein. Ça, c'est une deuxième vidéo qu'on a lancée. La première, c'était avec mes quiz. Deuxièmement, c'est tout mon corps et mon visage qui s'affiche. On est en train de me détruire pour une vérité qu'uniquement lui et moi et Dieu nous connaissons. Mais là, nous sommes obligés de le faire reconnaître à tout le monde entier parce que c'est la réputation, on n'achète pas. Je suis appelée à être une femme de quelqu'un, mère d'un foyer, et je dois sauver ma réputation. Merci, mais on te libère quand même. Tout ce qui est aux anneaux libres, tu peux nous laisser tranquille avec tes parents. Tout ce qu'on a bango. Et ça, la biso bien, t'as dit pas. Tu peux regagner ta place. Tout ce qui est Eliane à se déplacer les mamans. Tout ce qu'on a papa. Ouazali bongo. Papa, oya boti ndeko. Eliane Kitoko. Voilà. Bonjour papa. Bonjour. Ndeko bato la biso balingi d'abord au se présenter. Aux anani et pas ya ndeko na biso notre sœur Eliane Kitoko. Je peux parler en français. En français comme Lingala, il n'y a pas de problème. Ça va. Moi, je suis le père biologique de Eliane Kitoko Bafeno. C'est ma fille qui est venue au monde le 6 juin 1999. Le 4 juin 1999. Voilà. Donc, Eliane est ma fille et la situation qui se passe autour de ma fille m'inquiète et inquiète toute la famille. Et nous sommes vraiment mal à l'aise pour ça et c'est pourquoi on voudrait mettre fin à ça et donner nos points de vue par rapport à cette situation. Maman, Ozanani na libota ndeko na biso Eliane Kitoko. Ngande maman Eliane Rachel Kapinga. Oui, maman na oya boti ngai. Que Eliane azana no mineur, toi combien déjà majeur? Bon, pour les secondes to loba asa koli déjà pour azana 20 ans. Maman, aux sango et à moi na yo na ba réseaux sociaux na ba plateforme nous surtout presque par rapport à ba vidéo, par rapport à ba oh nous c'est le bami. Je sais pas qu'est-ce que tu peux dire par rapport à nous surtout. Makam nyonso o nga na moni na ba vidéo nde ba publier ka mwana na ngai. En tout cas, vraiment, nazo sepela na ngwata mukete. Et ça l'a bien te. Nazo sepela na ngwata mukete babilo nyonso bazo saluer réputation ya mwana ngai. Ba obebi sango penza. Nazo sepela na ngote. Avant tout, na pesa miko pa ya confrère na ngai, tadi ngala pa. Tous on a besoin tout monde mwana oyo ya ndeko na biso Eliane Kitoko, o toujours mona na ba Facebook. Bimisana na mwana et puis toko solola. Continuité avec la question qu'ils ont la panne de notre pas. Donc voilà, bazobenga mwana, je pense que pangdemo à mon cas cancel 20 fois parfait tout on a tout d'autres la biso vérité zo bimalelo voilà. Voilà, mwana ya ndeko biso Eliane Kitoko mwana ye. Iye aza mwana ya Eliane te, aza leki ya Eliane, mwana nanga ya suka. Donc leki ya Eliane. Mais dans ma vidéo tout mona ki que mwana ne abotana te abota na pasteur te oya za mwana na ngai leki ya Eliane oya landi oya mwana na bango ya suka ye mwana na ngai ya suka na bote na césarienne leki ya Eliane
Tu es la femme de Maman Eliane? Et Maman Kapinga? Oui. Ah, ça se fait. Voilà, Billy, une petite question. Comment s'appelle ta maman? Maman Rachel. Et ton papa s'appelle comment? Papa Daf. Et Eliane, c'est qui? C'est ma grande sœur. Eliane, c'est ta grande sœur? Ok, merci beaucoup. Tu peux y rentrer. Merci. Je pense que Bisso, Tozo vivre na ba rumeur, nous voulons que Nyonso est à la claire parce que c'est un sujet trop sensible. Il s'est dit tant de trucs, papa. Vous êtes un papa. Botimwa na yo a comité na ndenge a commis. Comment na ba image bazo ko balancer et tout. Bo bengi biso to ya awa to passer micro na biso bo pesa message na bino. O ya motuya boza nango pour s'adresser et pas bateau yo bazo kota la bino et na super promo 243 na Top Media TV officiel ezanine. Message on a koza nango pour l'instant eza oyebisa bato nyonso ke makambo nyonso mwana nanga aza koloba eza vérité. Aza na intérêt ata moko te ya kokosa et tout parent responsable sait que biloko wana eza kosalema eza neti vengeance moko boye mwana a vivre ba makambo ya pasi alingi a se libérer na fardeau wana parce qu'il fallait qu'il abala mais ba combat et bandit jusqu'à ce que ba yeko salir réputation mwana ko bimisa na ba vidéo o ba okai ko bimisa te et bato baza ko bimisa ce sont des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire de ya kosala ba biloko wana baza kosala donc toza ko senga par rapport à situation ya mwana aza déjà sali moyen à que de classe à continuer ba étude na yenga bana ko kende ezate moyen que ne musala ezate et même déplacement na comme pas si mwana comme vraiment retiré aza enfermé dans ndako avec toutes les menaces qui eza ko leka par-ci par-là. Donc nous sommes mal à l'aise. Toza ko senga na bakonzi oyo bazali baoki ko sala quelque chose pour ya ko appuyer biso pour ya ko appuyer mwana par rapport à la violence faite à la femme. Mwana na biso a baby famille na biso lokumu nyonso kei. Donc si connaît toza boye moyen ya ko sala autrement ezati toza ko senga vraiment maman Olive so oza kolanda makambo oyo maman Denise ba autorité nyonso ba maman nyonso boza la nsima na biso yango toza ko senga vraiment bosala quelque chose pour lokumu ya mwana lokumu pe ya ba maman. Voilà. Na nina zo maman muke pa ya maman na biso maman est-ce que maman Kapinga maman Rachel Kapinga est-ce que vous aurez temps ou bandai ko zwata ya ko solola mwana to pozo kata ko solola mwana yo oui ba en fait ça la nini pendant la journée parce que na bi mwana moi si a solola na maman ya mobile solola papa est-ce que maman Rachel azaki maman responsable ya ko solola na mwana yiba en fait mwana sala nini mibali nini azala na bango ata musaka vi na ndenge nini ko vraiment pona mwana na ngai azala penza mwana moko azala mobulu te mwana moko très calme soki ala muki na tongo akene asokoli ake classe ere église ekoki ake église o ba mibali boye en tout cas nayebi te naza surpris bon nayebi te naye komona ba vidéo na simana ya ba makambo mabe oyo ba komeli ba misusu kutu baza kokomela mwana kofinga babilo moko esalinga na sutuki nayebaki même pas que esalinga kutu donc esalinga bien te en tant que moi si bakokai vraiment ko saluer mwana modèle wana te attaquer yaza na mbongo ebele ata soki aza ndenge nini akokaki ko sala biloko wana te. En tout cas, on a vraiment vraiment surpris. On a eu avant, auparavant, c'est solana moana parce que moi la longoli, à ça longoli bazemi, à celle d'avortement, maman yébité. Est-ce que vous aurez tard que solana mibali bandai koya luke nandaku, topé et bandai ko se passer comment relater sur notre histoire maman responsable à la randine na moana moi si. Ngana solola na mwana nangai, na solola na bendai na komisa penza pembeni nanga, to solola na yi. Oh ba avortement on a zoyo kana sima na yebite atikala vraiment ko yebisanga ngote après des années na yebi ngote aye ko yebisanga le ba problème onyo so yiko bima mais mobali on na bandai ko moni zaika ka Christian on azana Christian ayaki ke aza fiancé na ye angaka bima officiellement après moko boye papa na yeko tunde mutabuya kinaye
aboyi par rapport ya comportement ya Christian kaka le même aveni camarade Eliane bazali otambola na ye Christian bimi na ye aussi longtemps yo do senga mariage pas moi sinayo omoni camarade no bimi na ye omoni oyo bimi na ye kana aveni moko akotisi ba désordre camarade na ene Eliane bazako yo kanate bon à partir wana tout le monde qui azana sérieuxité moyen azo mwana biso ezate papa na bango aboyaki penza ya bandi ko bondela mais kaka Christian de na mona ki wana. Est-ce que maman une petite question bino bozolo baké batie ba vidéo moi na ba publier moi na bino ba vidéo na nani ako publier et comment qui peut donc pas batwana ndengeni bon les azokende d'église à église à Sambeli à côté ba réunion na bango na yebi après église ba kota ba réunion na bango ya ba membre na bango ndenge ba s'engager na église mais na sima ya makambo wana na yebi te ke makambo bolingo na pasteur ezalaki nga na yeko mona ngona sima le ese yindi buende na yeko yebaki bazalaki na relation na pasteur nga pe na sambela kuna oui nga sambela kuna nazokende lisusu te nazalaki wana dimanche passé le pasteur azosala bapresse na ye nde nayoka ye makambo yango. Voilà, Nazo Lingana tourne question Oyo et pas papa. Ici, nous voulons avoir des éclaircissements. Nous devons éclairer l'opinion. Nous devons aider Bato Bakozoli Bakou Yakolana émission Oyo. Papa, vous êtes un papa responsable. C'est votre fille. Êtes-vous sûr, Yamakambu, au moins Nanabino, Azoko Lobana, O Ezoko Lekanaba Internet? Connaissant ma fille, nayebi ke makambo nyonso mwana aza koloba eza exact parce que ma fille m'a gardé cette vérité là jusqu'à ce jour tant makambo ye grave na forcé ya lobelanga vérité. C'est pourquoi elle m'a dit ma fille n'a jamais eu l'habitude de mentir. Si elle dit ça c'est que c'est vrai. Et en plus vidéo on a tinenge baye ko lekisango wana déclaration c'est clair, elle a envoyé cette vidéo à une seule personne qui est supposée être son amour, son mari, mais à notre grande surprise, vidéo on a ébimi pendant que Bango Bazo Koya pour négocier, puisque la négociation n'a pas abouti, lancer vidéo on a pour détruire totalement ma fille. La négociation, j'allais dire, n'a pas abouti. Et c'est un peu de nous expliquer la négociation. Est-ce qu'il y avait des gens qui sont venus ici pour chercher à négocier ou ils ont Il y a des gens qui sont venus au nom du pasteur pour négocier, pour que cette histoire se termine à l'amiable, pour garder l'image du pasteur et garder l'image de la famille. Mais ces négociations n'ont pas abouti parce qu'il y a eu des exigences comme quoi notre fille devrait se dédire pour des choses qui sont vraies. Et qu'on fasse une vidéo. Nous, on ne pouvait pas aller jusqu'à ce point-là. Faire une vidéo et finalement l'avenir de notre fille. Toute sa carrière est foutue et elle ne peut pas se permettre pour une somme quelconque salir sa réputation, gâcher son avenir parce qu'on voudrait sauvegarder l'image du pasteur. La vidéo pour Alobani, tout ça, je ne sais pas. Pour se dédire de tout ce qui se passe, tout pour dire le contraire de ce qui est vrai. C'est un peu ça. Voilà. Et papa, tu as dit que Sima, quand on a dit que qui sango yango ya mwana, besoin qu'on commande d'abord relater biso et bien besoin par parents, peut-être réseaux sociaux beaucoup raté. Comment boya ko un message ya mwana na bino qui na réseaux sociaux a un problème na mutu kingani. C'était d'abord comment relater biso. Les réseaux sociaux de Kotakate, c'est vrai, mais de Kotaka quelquefois, nous avons des amis, des familles par-ci par-là. Et là, on a ceux qui est l'équipe, on est alerté. On a des appels par-ci par-là et puis c'est moi curiosité à Gotal, mais effectivement c'est ça. Et puis on a demandé à notre fille, elle nous a raconté toute la vérité, ça nous a surpris. Et c'est un homme de Dieu qui peut faire ça ou c'est comment? C'est ça le choc, parce que moi, ma fille, je l'ai éduquée catholique. Elle a eu son baptême chez les catholiques. Le fait de déménager, des invitations des églises de réveil, elle s'est retrouvée aux cités Bethel. Et dès là, tout ce qui se passe, ce n'est pas normal et ce n'est pas honorable. Olobanine, pasteur à tout à l'heure, c'est net moment. Qu'est-ce que tu peux le dire? Si le pasteur pouvait avoir le courage de dire qu'il est
qu'il est tombé, tout homme est faillible. S'il pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé et qu'il demande pardon, ça pourrait encore être mieux que de dire que l'enfant a menti. L'enfant peut mentir sur base de quoi? L'enfant peut mentir sur base de quoi, je me demande. Parce qu'il y a de preuves. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport au papa Lobité? Ngana lobi boy. Bango ba loba, ye pasteur a loba ki mwana zokosa. Soki yo yebi yo pasteur yo yebi likambuté par rapport ya makambo oyo zo loba ki mwana zokosa. Pourquoi zo tindela biso ba avocat? O tinda ba avocat na yo pourquoi po ba ya kopesa biso mbongo po mwana aloba lokuta. So yebi keza ya soloté. Il fallait que vanda na onye. Yo siko telemi obandi koloba biloba loba na ba télévision na ba nini aussi longtemps zo tindela biso ba avocat aw. Est-ce que oui, na yebi avocat na solo na avocat. Moyen na tanga kombo avocat ezate. Naza numéro na ye naza ba carte na ye nyonso. Eza atika ki yango pa na biso. Donc voilà, ceux qui somme la somme qui consistante ndenge bono ekolinga bonga bosona mino bien et surtout que eloko ya péché bien par rapport à la vidéo ndenge la baki bosa la vidéo ya pardon yango ndebino boboy. To ceux qui prennent bosona bino kimia sans vidéo bonga bosona mino $10,000 on a tout le bas. Papa omoninga nde nazala na somo mbongo te nga eloko ezosala nga pasi réputation ya mwana nga naza na besoin na souvenir de bomo ya mwana nga mbongo esilaka ebongo mwana soki akufi basomba mwana te mwana soki ba attaquer pa babandi basomba mwana te nakolisi bana nga na mbongo ya Moïse te naza na besoin ya mbongo wana te batia mwana nga en sécurité ya on osinga bakonza mboka mwana nga za sécurité atika kotindela biso ba avocat na ye wana po ba kopesa biso mbongo o basala mwana akosa pona nini akosa. Papa, vous avez eu le temps d'aller comment na bakonza mboka to pe justice ya mboka pona kosolola likambo etali mwana na bino ya mwasi et surtout que ata mwana liboso aza mwana nga ya liboso tozalaki tokutanaki déjà na ba instance supérieure mais jusque là tout le monde que makambo ezaka kobouge nanu te yango toza kosensibiliser susu Maman Olive, Maman Denise, présidence de la République, la biso likambo certainement baza déjà saisi na makambo bazo yoka par-ci par-là. Peut-être les parents va se prononcer quitter baza mon appel local les makambo soloté mais nous vous disons que nous sommes en insécurité. Et puis, honneur n'a à venir à moi, Nabiso Ezaya Beba. On ne sait pas si vraiment elle peut encore évoluer dans ces pays. Et puis, quelle garantie vous allez continuer à vivre en paix ici. C'est vraiment voilà, si je te comprends bien, oui, c'est sûr que le dossier est un peu étouffé. Ou comment ou konzambo quand on a janvier nanu basu tenter à kozonga na babiko bango comme il faut bien comment na lobby te que dossier est étouffé mais na ali ronga na zomona lokola les a vraiment évolué parce que baka ya boye je crois que déjà on pouvait déjà avoir les premiers échos mais tozomona ka ke ezokendeka na ndenge ya kimia yango na to sengi vraiment bakonzi batela biso likambo plus maman maman Denise, maman Olive, bataille la biso likambo, maman Mabunda va s'impliquer dans makambo, maman Amida va s'impliquer dans makambo oya mwana na biso. Voilà. D'abord on peut s'appeler numéro de téléphone na yo, bande ba benga pour que ba zo ba précision mususu aussi ba détail et aussi on peut ba kolinga ba et débino par rapport à ces dossiers baza prêt baza pe wana on peut ce numéro de téléphone. Numéro de téléphone est 090 67 69 929. Vous commencez par le préfixe. Plus 00 243 90 67 69 929. Voilà, biso salaga musala na biso, je suis beaucoup plus pour ma maman. J'aime bien protéger le maman. Mon papa me disait toujours, papa nanga yepsanga toujours, il faut savoir protéger la femme. Yango pe omoni makamba maman na lingote le maman mini. Maman, s'il faut le loko lancer message oyo bino bobengeli biso awa. Po bandeko nyonso ba Olanda bino na ba chaîne oyo bayoka ekoza la message ani. Message o ngana naza na pona ba maman ya biso ba maman pona
par rapport à la vidéo ndenge ba saluer mwana yango nazo senga naza na besoin ya sécurité makasi vraiment pona ba ya biso na ndako na biso pona mwana donc aza vraiment traumatisé na nyonso akendaka classe te musala okende te do mwana aza kaka basusi na kati ya ndako parce que azoloba vérité bango balingi vérité te balingi ba étouffer vérité yango na osenga na mama Olive na ba mama bazotala makambo ba mama Olive mama Denise mama Amida botelema na likambo ba mama na ngai o eza ko saluer ba mama nyonso ya RDC mama yango nazosenga ba mama nyonso bo biso na sécurité pour doza vraiment na insécurité moko côté na biso partout tozotambola pona makambo ya mwana na ngai vraiment ba mama na sengi bino vraiment bokitisa mtembo bozana bana pe ya basi bakoki pe kozwa makambo lokola ya ngai donc mwana vraiment yango na sengi bino botia biso vraiment na sécurité awa toza vraiment na insécurité bozwa likambo bo considérer yango vraiment po ezosala passe na motema komona makambo modelo yango na sengi bino boza ba mama lokola ngai mama bo telemela likambo vraiment. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à une grande dame, Bibiche, depuis l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Nana Lelo parce que Bozo Sala ke biso to continue ko sala musala na biso. Merci beaucoup na bandeko nyonso ba Zolanda biso. Na kanti ba question ezala ki ya biso ba mituna eza bango. Tozo ya aka juste pour ne pas tozo acquiser mutute. Nous faisons rien que notre travail. Tozo la la principe ya Odon Esengeli. Ba bengi toye to sali élément na biso to lekisi yango to déformer le côté to bakisité par rapport ya ba réalité oyo ezobima biso tozo linga to kabona awa na famille Ivipan ce qui cause la na dernier mot dernière parole enfin que to kabona na ba parents. Voilà donc comme na biso na suka je crois bien ba papa donc disons ba parents ya ndeko na biso Eliane Kitoko balobi onyo surtout et c'est qui baloba et bon tenir biso vraiment rigueur tu biso sali musala c'est notre travail on a fait c'est qui tout ça là et maintenant tout tiki dossier na maboko ya ba parents bango mongo so ba yoka na sope ba ko sala nini nande ko na biso j'ai be justice moko ko talikambo ya problème te ba mbote beleka na bande ko tout bozala ki branché à ce moment pour Rolanda émission na bino et ba merci belé na bande ko na bike likambo isala ki débat ya ko sakana te ba polémique bi maki ya mo makasi mais Nzamba fait que tous ensemble on a ba parents ya ndona monsieur Eliane Kitoko et dans quelques heures aussi bon mona vidéo il y a Eliane Kitoko to sala na ep a on a même plateau pour que tout sur na ye nyo surtout oyo boyokaki na ba bo monaki na ba oyo pe et bimaki na kuzu lelo réalité à makambo surtout bima merci na bande konyo surtout bulinga Ivipan mama Emily Nzemba motema tout souple mbetolo et Believe Muka Fondation José Baïla JB Service agence Assir maman Nabiso harmonica cancel 20 fois parfait tunga Marissa Kinanga Moimbi Nankolo et Nabo Sagnoté mon ami privé papa na Riben Chris Tembo je vois aussi mon vieux Akati Dominique Kelesa pour son sakata vraiment en Londres aspect spirituel Michonoka Motema BBC Noka Nabo Sagno PT Jean-Robert Kalala les savants de l'RDC la force qui attire Motema et maman Nicole maman la parfaite na bande connu surtout bonga Ivipan John Lubila ba existe belé on est toujours ensemble Joe Matop et vanité de vanité merci mon ami retour la biso depuis quelque part nami Kilia Poto merci na bande connu surtout au Botali biso au Pebo Sepeli j'aime commentaire na et ça la bien t'as dit n'habiter Lilo Basuka tam sous na moi deux personnes au bac ça va meilleur nazo chité awa na habité maître sopé à lingaka dédicace mais au moins maître so linga dédicace il est temps au soufflenga komono pour pouvoir vous dédicacer voilà je dis un grand merci na balandinyo so bazolanda biso un grand merci na Néné Adam depuis Californie wana fondatrice nanga bisoka Hop Fondation to continuer ko sala musala na biso toza na action le 14 février pour na ba orphelin et le 8 mars pour na ba maman maman veuve toza pour na ba maman veuve toza toki na ba homme de vieillard et beaucoup plus peut toki na ba maternité et pas ya basio ba pasteur bazo tcha bazemi bazo linga kolongolisa bazo wanga na yango
biso to kenega pona ko sunga bango ceux qui apport na bino ezali boko benga kana ba numéro eza awa moi c'est-à-dire tozo suka awa ma suzi bamona yende aza pembe na biso ndezalaka mais nous voulons pas de menaces s'il vous plaît lorsque vous allez appeler c'est pour ajouter un plus et non pour na ya ocha biso mal à l'aise parce que la mort est destinée pour na batu nyonso ceux qui ozolinga réputation na yo ba bomba yango luka pe bomba ya baninga c'est un grand pasteur c'est un grand monsieur oyo kombo na ye ezoko circuler nous voulons pas que les gens va continuer toujours à vivre na ba rumeur voilà pourquoi nous sommes descendus na terrain tout ça la état des lieux tout sur la famille oh tout luka moins tout ça la mise au point moko boya bien pour faire enterrer cette histoire awa toyebi ke ba instance au papa lobby ba saisir déjà justice laissons la justice faire son travail. Je sais que nous sommes dans l'état de droit comme le président de la République Azo Kotambolanango partout dans le monde. Je pense que l'état de droit wana toko vivre en justice et kotanga rien que justice pour pouvoir sauver l'image de cette fille et cette famille. Merci beaucoup maman et papa. Lobasuka c'est ça. Nga na obakisa ke bakonzi batelela biso batikela biso charge te toza na makasi te soki batikeli biso boye toye ba place ya okende te image ya famille eza ternie image ya mwana biso eza ya kobeba mwana biso aza na avenir aza nanu très jeune soki kobebisa carrière ne na 20 ans elle n'a que 20 ans soki babebisi carrière ne na âge tout le reste de sa vie ozala ndenge nini toza kosenga vraiment soutien ba mama Denise naza kolela lisusu appui na yo mama Amida mama Olive bo mama yani mama oya nini ya mama Janine Mabunda botela biso likambo oyo toza na makasi te soki boki kosala quelque chose ça sera bien pour honneur ya ba mama. Néanmoins bozaka na moi et 50 ans mona mona na bino na clip wana ya ye oyo et ça la bino président mona mona jusqu'à maintenant na ba télé na ba makambele mona ki ça la bino bien to pe ça la bino bien auparavant clip et ça la ki biso bien parce que eza clip et puis si loko mo et puis eza clip eza ko la ki ça quand même que quand il y a amour il faut qu'il y ait un bien, pas avec des conditions. Si on savait les contours à Biloko, nous sommes en au Sepelata Moukete. Clip et puis par respect à Banin, tant que ça, moi, on a battu clip. Ayez quand même le courage de contacter les parents parce que moi, on a à Botamine en ZT, à ba parents. Au Sali Makambo, Bimisika, Balamoko Boye. Et puis, si Mango Baya Royo, Bozala Kinde, en couple, ce n'est pas bien. C'est seulement après quand on a saisi la justice né makamwana ba pesa ki quelque chose mais ezala quitté pour na clip dernièrement kaka tant to monique makamango ezo kendeka ka boye une année après sans rien yango to saisir qui ba nini justice pour a bouger après ça biso quelque chose quand même ils pe libota. Mais c'est par rapport à quelque chose. Moi, on a vu ça qui quelque chose. Il fallait qu'il va passer par rapport à la participation dans un clip. Parce que c'était uniquement pour elle. Elle a ambition. Elle a en tout cas, Makamuno son associé qui a été continuer à l'église. Ça n'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement. Je pense que nous ça une question encore. Vraiment nga maman ya Eliane nazolo baki appui moko ezate. En tout cas vraiment tozana appui te maman Olive, maman Denise. Donc côté kuna ya azobeta to lazana na bambongo na biso koto tozana biso na bambongo te. Mais to senga kaka sécurité. Bo sécuriser biso parce que tozana insécurité makasi ya jet. Makasi ko insécurité vraiment yango na sengi bino bo appuyer biso bo tika biso te toza wana toza pe ba congolais pour na défense moi na biso yango biso ba parents lelo to lobby pour bo soutenir biso ba maman na ngai pardon s'il te plaît na sengi bino vraiment ba maman bo telema likambo ya moi si pona makamba ba viol oyo et comme belé yango na zo bon je ne sais pas. Je ne sais pas pour na âge wana ya mineur ce n'est pas bien âge wana eza mukie eza âge mo mukie makasi
yango wana nde abimane na âge ya 17 ans ye mo azoloba mpe azoreconnaître yango yango nde naosenga bamama bobeta sete na likambo wana vraiment mama Olive mama en tout cas boyokela nga mama Amida boyokela nga ezosala nga pasi makasi bomitia na place na nga vraiment na banza na suki wana